beaucoup plus diplomatie. Conflit ezali azakondima ba culture mususu ba pays mususu na ndenge na bango en effet azakobala kutu bana base ba bikolo wana. Ye azali muta violence te. Bozana la terre na bino, bozana ba mai na bino, bozana makambu na bino, aussi longtemps bozana ko toucher Jérusalem te pona ye azali na problème na ngote. Kasi roi David te. Roi David ye alingaki batu nyonso du moins ba joindre ba s'allier nani na nzambe abomo nzambe ya Israël ou bien oza mutu ya Israël te ou bien oza ennemi na ngai. Makama négociation par roi David ezalaki te. Ou bien oza pona Israël ou bien oza pona Israël te alors il t'appelle ennemi. Est-ce que si on mona quelque part batu ke ba oyo baza ba yaka na église na ngate na ko iko sanga na ba ngote. Ose yoka déjà. Ose mona ke oyo yaka na muziki na biso te aza ennemi na nga. Ennemi na ngai. Séparatisme, n'est-ce pas? C'est ya mususu bien na chorale quand boza na groupe ka chorale na kati église. Oh mususu ozo supporter, mususu ozo supporter. To mususu bien na kati ya chorale mais boso ba loba na kate. Hein? Wana zo na mona ngabi eza ki diabolique te, ba to za chorale moko mususu boloba na mususu boloba na kate. Biloko yango za omona Paul na mukanda Galatie 5. Bande ko na Paul le to ka makana mukanda ba Galatien. Oya omona Paul za ko loba te le fait ya ko minimiser batu mususu ko se séparer na batu mususu ke ba wana ya bango ya nini? Qui vantardise ba makambu na ngai ba opinion na ngai ya bango ya pamba biloko nyonso eza kokumba te bato baza koya ti ko se créer ba ennemi bango moko et quand mo ennemi ekoti yebaki mo violence pe elingi koya mais oyo ezalaka sarclage nano tozali kosala tokamaka na place ya mokonzi David, n'est-ce pas? okoya komona te mokonzi David mwane moko komone nani Absalom mwane mususu. Parce que le droit d'avoir rien à passer belle. Ça me saoule, n'est-ce pas? Bon, il y a des gens qui et on a pas mis conzi surtout le roi parce qu'il a droit à cause de passer belle. On a trouvé que juge était mais-il que moi ne m'en Absalom. Ne connais mususu. Azalaki nani na komone Amon. Ayaki kokoma en contact ya kolinga leki ya Absalom ya mwana mwasi qui est demi-sœur na ye, n'est-ce pas? Nani wana Dina te. Dikama Dina yo mtu kopesa biso yango. Wale zaki nani? Tamar. Tamar na tango ayeko ngama. Et pas ende kone Amon. Aboyaki relation wana parce que baza bande wa wiko bala na te. Mais dit que Amon a forcé qui est immoralité oyo nani alobi. Paul. Na mukana Galatie. Parce que naza ko supporter siko likamo moko Paul alobi na biso to analyser makambo Paul eza na Galatie 5 Paul na nini violence za koyana na société na biso lilo bana nzambe okone nulle part Paul aza mosali ya nzambe soka komi likambo ayebisi biso likambo azio na molimo sana alobi te ba immoralité sexuelle za kokuma pe na violence ayekozwa amo ayekozwa Tamar makambo ezalaki grave oyebi histoire yango lisu ndenge lekelaki yo pesa biso histoire yango na bandeko bayebi yango te po tozala mpe biso nyonso connecté tozala même diapason. Bon, alingaki demi-sœur na ye soki na mikosi te mais alukaki moyen nyonso po azwaki kozwa ye te misiko na banza akoselaki maladi asengaki petite sœur na ye wana aya kolambela ye sikoyo ntango aye kolambela ye et puis ayebisi petite sœur na ye ameya biloko na kati ya chambre et puis asinalaki déjà bagarde nyonso bazalaki kogarde babima comme ça yatika kosala makambo na ye ntango petite sœur na ye akoti na chambre et puis akangi chambre et puis violence ebandi et puis à connaître petite sœur na ye donc nde bon a violer donc nde wana elekaki ye simande so ko continuer merci mo bimisi wana violence n'est-ce pas a utilisaki violence plus ayeko utiliser oyo Paul ayeko loba ete ba envie sexuelle ya immoralité ndeza kokumba ba violence na cité ayeko zwa demi-sœur wana a violer a rapper nde ba makambo ndenge lobi na continuer place wana grand frère ya fille oyo Absalom tanga yoki yango makambo ezalaki grave roi David asilisaki moto na bomaki yango kasi Absalom aganda yango na nini na motema na ye abebaki parce que na tanga wana soki fille oza susu vierge te kobala lisusu te komi mpe sujet ya moquerie donc virginité na tanga ya bana Israël ezalaki condition sine qua non pour moi soko akozwa nini libala donc komi mutu pamba soki oza su vierge te mobali mpe kondima oyo aza te soki oza vierge te sikoyo bango ndenge bayebelaki aviolaki ye kasi bon parce que fille ntango abimaki na ere wana baza kolata bilamba moko boye mpo olakisaki oza vierge
soko changer bilamba wana okomi kolata style muso bilamba muso za kofunda oyebani oza su vierge te na bilamba wana kaka nde bayebaki plus pesera ya kofunda rapport ketala makambo ya asalinga abebisinga ye nde biloko wana koya komona ete bien après sans le savoir nzoka nde Absalom likambo ezalaki nde kaka na motema nde na suka violence eyai kokwea conclusion ya violence nayebisaki yo dès le départ nalansaki yango ete violence esukaka na kotangisa nini makila nde place wana amo bamonte eku na bagarde to agent de sécurité ya tout autour ya Absalom epi babomi nani amon mais kaka na makambo etali baviolence oyo baimmoralité sexuelle bandeko réseau tozali koloba immoralité sexuelle parce que question mosusu mpe tozali nango est ce que na société na biso baimmoralité sexuelle ezali kokuma mpe violence na basité na bandako na biso. Oh yes. Les places où nous allons continuer à supporter l'immoralité. Oh, Paul a aussi le pas galasien. Maman Annie, oh bimsa comme il y a femme mon ce soir na olba yeni. Dina, n'est-ce pas? Dina so kutana na kaya violence a provoquer. Est-ce que vous ko pesa so histoire ya mama Dina ndenge lekela kito Dina zalaki nani? Ayaya kia di kibedi di zolana ko ke di kaluti mama sopi mama kika Dina, n'est-ce pas? Dina so kutana na kaya violence a provoquer. Est-ce que vous ko pesa so histoire mama Dina ndenge lekela kito Dina zalaki nani? Bo Dina na banda zalaki mwana Lea na Jacob. So ki Dina wana zalaki kitoko mingi. Siko na mboka bavandaki bazalaki na banda bazalaki bapami bazalaki koyoka na très bien. Et siko mwana mukonzi ya mboka wana na banda. Soki na kosite bon corriger après. Ba alingaki Dina wana. Mais siko bango bazalaki ba non circoncis. Batia solo te. Siko Dina bango bazalaki ba circoncis. Donc bango bazalaki bandimelaki na Nzambe. Siko asengi ye mwana mukonzi wana asengi en tout cas Dina na lingi na bala ya asengi na ba parents Dina ke na sepelaka na Dina na lingi na bala ye. Balobi no bino bo biso na bino tozali bato moko te boko ko bala ndeko na biso te. Mais sikoyo après wana na komi ko bosana na banza tata garçon na sala kaka il faut pas violer fille wana et puis ba famille na ye ba lobi alokola o violer to tikaka to couvrir makambo ke to sali bala mbangu po ba yeba ke elekela ke na nzela normal nzela zeng ke ba couvrir ba sali yango mbangu mais sikoyo bandeko oyo ya Dina balobi soki boye bino pe fo bokoma ba circoncis sikoyo ndango balo problème zate bakepe bamibandi bakomi ba circoncis mais bamikati bango nyonso mais kande ezalaki kaka na bandeko ya Dina wana na banza suka baya kobumisa bango nyonso bato babumaki babebisaki ndeko na bango. Merci maman Annie bona merci maman Annie j'espère que ba recherche na au saliamo na côté aussi au satanda ite na oyiko bwa kilo ka Dina poyo ba histoire etali mabaso za makasi na zomona ya wana banga ko yana style bino ba mama po chaque fois tuna ko makambo etali basi okotaka to siko sona tuna yebisanga makambo etali mibali ya ba criminalité et ba violence peut-être continue pas ko ya na 50% diplôme mais tant que côté makambo basi tala makambo ya tamaa ndenge okotisi yango très bien makambo Dina o naza suna likamba ko bakisa te ndenge lobela mama Ani vraiment félicitations. Et donc on a remarqué est-ce que au monde si qu'on likamo pour la lobete ba mposo ya immoralité sexuelle ezako kuma ba koma nini ba ça la violence yo lobemo bien awa immoralité sexuelle e ko sala ete bitumba eko ko ya entre kaya Jacob na kaya nani ya bana ba mboka oyo place ba eko vanda et eko sala ete ba crime et eko sala masomo ale baba ne place kutu Jacob abimila ya mboka wana yango wana et pourtant bazaki très bien boyoka nezaki entre les deux familles ya kosaka na kutu te
bazali bapaya bapermete bavanda basasosie na bango baboyi mais sikoyo question eza wana condition bayaya kotia yango oyo bokoma bacirconcis mibali nyonso bakatakata bango bandimi kokata bakoma bato moko bakoma bacirconcis mais baboyi kaka tikino baye kosapala pourquoi parce que okoyi mpenza kokondele bana Jacob te violence ser na ngai mutu abénéficie nango aza te violence esukaka na nini na kotangisa makila kie kaya Abel na Adam na Kain yango toza nango Abel amoni aza kotumbela nzambe mbeka na banyama awa aza koboma azotumba yango Kain ye azaki agriculteur aza kosala bilanga na ye mingi na banduna na ye pa tumbela yango nzambe eza kosimba te ale jalousie kote wana violence ekosalema makila ekotanga eloko tozali kobenda awa violence ekumbi conflit oyo ekumbi nini makila etangi sikoyo mama Ani tinga toya mpe na société